Judieta nalobaki nakolela lisusu te Michel oleli singa vraiment najiraki nakopolela. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mokolo lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo na ekosalela bino kaka promotion ya tala ya miziki ya ndekola biso ya mobali na kombo ya Papa Shungu. Ndekola biso azosala fierté ya biso bana ya Bundes. Ndekola biso azolakisa tala na ye. Donc pourquoi pas Mama Bijou d'Or asa ela pe vidéo Mama Bijou d'Or alobela ye. Nazo bois qu'elle a ba flair, nazo pesa ye penza courage parce que mutu na mutu il faut se sentir à l'aise. Mutu na mutu il faut sala eloko o motema na ye elingi mabende kofinga batu. Mama Bijou d'Or abeta masolo ezaka chaque vendredi na 20h30. Ndeko oyo zotalanga soko za lisolo na yo za besoin Mama Bijou d'Or abetango contacter nga na numéro oyo pesa nga lisolo na on na kobeta oko sepila. Mama Bijou d'Or asala promotion ya ba star. Oza yo star, oza besoin tom su Mama Bijou d'Or alobela album na yo, oza besoin tom su Mama Bijou d'Or alobela carrière na yo, Mama Bijou d'Or c'est la promotion tam su ya album ozo bimisa. Contacter nga na numéro oyo na kosalela yo promotion ya eloko na yo. Mama Bijou d'Or sala ba publicité ya batu, oza besoin tam su ba sala publicité ya eloko na yo, contacter Bidor TV akosalela yo publicité oko sepela. Mama Bijou d'Or alambaka, na sala ba recette ba mindele, ba recette ba tumwindu. Mama Bijou d'Or nataka ba information sur le Kana Congo na sala vraiment makambo belela mutuna ndeko oyo zotala ngata mususu na nopesa ma chance ya s'abonner na chaîne ngati naza ko inviter yo lelo s'abonner na chaîne ya Mama Bijou ezaka pona ba 1+ soutien na yo ekosala nga bien. Partager vidéo oyo parce que ndeko na biso mobali azosala musala na ye ezako monana balobi mutu na donc époque na époque ezana makambu nango eza tangu vraiment époque penza ya papa na biso Shungu azolakisa tala na ye papa na biso Shungu alataka bien bozomona ndenge nini azakolata ezaka fier pour na biso bato Bundes nazotela bino papa na biso et puis Mama Bijou d'Or nazoka ko inviter ndeko zotalanga s'abonner na Bidor TV fina croche wala notification parce que biloko tout Mama Bijou d'Or otia et comme la caillou na pété surtout mbote na babonné na nga merci na nek bopesa ngai confiance bo s'abonner na Bidor TV Mama Bijou d'Or à lobby bo sala na bino RRT pour s'abonner na Bidor TV bon continuer ko s'abonner massivement pour pesa Mama Bijou d'Or ba courage live nanga on a sala chaque vendredi na 20h30 na linga soki na bandi na moni bino merci na batu nyonso to bozala obo supportaranga. Donc, la moni Mama Rita na Suisse, la moni ma copine Jolie na Belgique, la moni ma copine Maggie na Belgique, la moni ma copine Bijou la Blanche na Congo, la moni groupe na ngai nyonso to ya Union fait la force, merci na bino na ba soutien na bino, la moni groupe na ngai les amis de Bidor TV, merci Nabino. Na pesi vraiment ba na tout ya Bidor TV, ba merci na ne boza ko soutenir musala Mama Bijou d'Or. Ezako kende liboso puis merci na bande koyo surtout ba conférence ba pesa nga ba masolo na bango o ba pesa nga ba vidéo na bango neti Papa Shungu merci vraiment ou mela esi kozali parce que oyebi ke ozo tombola ka musala talaka ya ndeko na yo quoi. Donc nazo tila bino Papa Shungu balobi mutu soka lingi yo te a approcher même pas. Ata zana besoin comme ça c'est la publicité et puis comme ça nous musala kitoko mais tellement le quoi linga côté tellement quoi lingi na été alors que nous pesa tam su mutu o mutu nguto yebiete nzoka nga Bijou na zana pesa nga vidéo na yo pesa nga lisolo na yo la kisanga tala na yo tam suza besoin la kisamo recette moko sala vidéo tindela Mama Bijou d'Or na tia kana kata Bidor TV oza besoin tam su passer la publicité mais tellement zo banga batu ba mona yo olingi te o moni selongino na kata Bidor TV za raté biso surtout oza bandeko Mama Bijou d'Or naza ko inviter oza besoin passer la publicité na yo sala makasi sala vidéo lobela eloko na yo pesa Mama Bijou d'Or atia na Bidor TV merci Mama bien azotala kutu da TV merci na yo vraiment parce que pesa nga la biloko na yo o pesa nga ba donc ba matea na yo na tia kango chaque dimanche na 19h oza besoin tam surtout sala nga na émission ya kato sala ya kato sala émission ya kato sala promotion eloko na yo o mona ndenge nini eloko na yo ekoteka parce que Mama Bijou d'Or alobi ya yela ki ande ba publicité okende na yo Congo contactez Mama Bijou d'Or na numéro oyo maison de passage na Matonge
Donc contactez nga. Donc solo là na pesa au place à revendre na kin. Vous allez vraiment jamais dessus. Vous avez besoin de la voiture na Congo. Contactez Bidor TV, na peso voiture na chauffeur, à kukumba yo séjour na mobimba. Et puis toko solo là, Mama Bijou D'Or a lobby, quand il s'embongo na mutu oyo yebi, okozala jamais de singa sala na ma publicité. Net ici qu'on a la publicité à maison de passage na biso na matonge mukolo na nga lobby Mama Bijou zwa sale la ma publicité. Azo sepe là, pourquoi pas payo? Pesa ma publicité na sale la yo, papa la biso chungu ye. Bye. Ikwela kwa mijako, kwa mijako, mama fila munu kwela, mama fila mama kwela, ikwela kwela, ikwela kwela, yare kumbanga epa ya durisi, ikwela kwa mijako, mama, ikwela kwa mijako, mijako, mama fila munu kwela, kwela edu sungwe, fila munu kwela na swisi, mama. Ikwela kwa mijako, ikwela biga chungu, bila muma kwela biga chungu. Mama, ikwela kwa mijako, oh bishumosi, kwela muma, kwela muma kwela, ikwela kwela, ikwela kwela, mama kumama, ikwela bishumosi la patrona, mama. Ikwela kwa mijako, mafula mumu kwela, mafula mumu kwela, mafula mumu kwela, papa fone, mama. Ikwela kwa mijako, mafula mumu kwela, papa fone, baby sabinga tungu abraone, mama. Kwa mijako, Jakako, mama, kwela, biga sungu, papa fome, abraonio, mama, ikwela kwa mijako, oh, TV bishumosi, Bijou D'Or, mama, ikwela kwela, ikwela kwela, mama, oh, Bijou D'Or, la patrone, mama, ikwela kwa mijako, mama fila mumu kwela, oh sinjo, mama fila mumu kwela mapangi, kwela gami jakako, oh petite sœur c'est mutombo, mana british, oh yari mampuya, la classe c'est la différence, balobi yonde, oh Bijou D'Or, c'est fait Bijou D'Or. Petite sœur propre, métisse na bicho, beauté, kacha wa beauté, balobi yonde, oh, partout d'où ils tombent, aux alobés, les langues saines, c'est là ta famille, les gantoules, j'ai donné un coup, oh, Balobi, bien Rimapouya, Maman Doris, Irène, Christine propre, Yonde, Maman propre, oh Irène, Yaorem, Christine propre, chocolat au lait, Balobi, Bilene Militae, Meda, Inonde, Momi,
Oh bibi, petite propre, voici la vision, beauté, beauté. Et puis ça narcisse, finale, alobi, azok les taquines, alobi, babo gama. Petit vote, là-bas la British, bien Chalon à Londres, belle Chalon, toute sanité, Chantal Mobicho, Maman de Motemaya Gabi, Céline Aloubi, le petit vote, oh, Tifali, Simon Bongo, invitation Ezali, Tuzuya et oh, bisous, merci. C'est la bisou. Yo, oh, tout c'est pédé. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.